na nzela ya Bibilia. Molongo ya malongi ezwami na Bibilia. Ebongisami na Dr. Venan McGee ya esika ya mosala tope ministere Through the Bible. Ebimisami na Transworld Radio pe epesami na ndeko Babi Mwanda. Bolandi tope boyoki malamo na bino banso. Bandeko kati na nkolo mbote. Misala ya bantoma mokapo ya tukumi bale na mwambe. Molongo ya zomi na motoba kino molongo ya tukumi sato. Mokapo ya tukumi bale na mwambe. Molongo ya zomi na motoba. Soko na lobi bongo ezali te po na keleli. Makambo manso ngai moko na kokisa biloko bisengeli na ngai. Filipi mokapo mine molongo ya zomi na moko. Polo afandi ye moko bobele na soda oyo azali kokengele ye. Molongo ya zomi na sambo kino tukumi bale. Nazokoba na butangili ya mokapo ya suka ya misala. Sima ya mikolo misato abengi bakolo bayuda. Tango basangani, Polo alobi na bango. Bandeko, ata nasali bato ba ekolo ya biso mabete pe na boyi mimeseno miya bankoko te, bakangi ngai o Yerusaleme pe bakabi ngai o maboko ma Roma. Bango basambisi ngai pe balingaki kotika ngai po bazwi ngai na likambo lioko te likoki na etumbu ya liwa. Kasi awa bayuda baboyi nasengelaki kosengete Kaizaro akata likambo lia ngai. Nzokande nazali na likanisi lioko lia kofunda bato ba ekolo ya ngai te. Senati na ena nasengeki te na mono pe tosolola po nakangemi na minyololo po ya moto oyo azali elikia ya Israel. Misala mokapa tukumi bale na mwambe, molongo ya zomi na sambo kino tukumi bale. Sima ya mikolo misato Polo abandi kote ya Roma. Nakolanda mokomi Yozefu atalisi ete ba Israel bazalaki bato banene. Yango babongisaki esika enene oyengumba oyo ezwami osudi ya Tiberia. Ezali ebale oyo ekatisi engumba. Na mobu tuku minei na libwa, mokonzi Claude benganaki bayuda o Roma, kasi sima mikolo bapesaki bango nzela bazonga. Polo abandi koloba na libota ya Israel. Bakolo oyo abengi ezalaki bakambi basinagoga pe bakolo ba mabota. Yango atalisi bango tina pe pona nini akomaki moto wa boloko o Roma pe atalisi lisusu elikia ya Israele. Liloba oyo elakisi kukokisama ya elakali ya bondeko bwakala oyo bapesa na bana Israel pe esalemi na boyei kufa pe liseko ya Kristo oyo babengi Mesia. Molongo atukumba na moko kino tukumbale na mibale. Nazokoba na butangi. Bazongiseli ye. Biso awa tozwi ata mokanda moko te mouti o Yudea. Moyebisi biso sango ya yo. Ote ya bandeko bayei awa moto moko te asangeli to asololi biso te likambo libe likweli yo. Kasi tolingi te oyebisa biso soko ozali kokanisa nini. Zambi toyebi te bipai biso bato bakotiaka ntembe na lingomba lina. Misala mokapa tukumbale na mwambe, molongo tukubale na moko, kino tukumbale na mibale. Bakolo bayanoli apostolo ete bayebi sango atalioko te ya bokristo. Kasi na lolenge ya monene bayuda balingaki bakristo te. Yango basangane longo na bapagano po na kutiola bakristo. Mokomi masolo moto na Roma Tasiti abengi bakristo bayini bonkoko. Naboye ndenge nini bayebaki te bayuda ba Roma bakomi bakristo na sima kokende o Yerusaleme pe sima koyoka mateya ya Petelo mokolo ya Pentekote.
na nyonso balingi koyoka mateya ya Polo. Pe yango ezali malamu po koteya ezali moko ya ntina ya apostolo o Roma. Molongo ya 23 kino 24. Nazokoba na botangi. Balakani po ya mokolo balingi kokutana pe bato bayike bayei kotala Polo ondako esika afandi. Utotongo te mpokwa alimboleli bango mambima bokonzi wa Nzambe pe bandama ye makomami o mobeko pe o buku ya baprofeta atei bango na molende pote bayamba Yesu. Basusu bandimi maloba maye, basusu baboyi kondima. Misala mokapa tukumbale na mwambe, molongwa tukumbale na misato, kino tukumbale na mine. Bokutani ya yambo wa Polo na bakolo ezalaki malamu. Bokutani ya mbala ibale, Polo akolimbolela bango na mayematali mambima bokonzi wa Nzambe, elingi koloba kozonga ya nkembo wa Mesia po na kotonga bokonzi wa ye umabele. Apostolo alimboli ete Kristo ayaki kokokisa elaka ya makomi na kukufa pe lisekwa. Bayuda mingi batelemeli maloba ya Polo po ete atalisi bango ete Yesu azali Mesia oyo akufaki o ekulusu po na masumu mabato pe bosembo ya Nzambe ezwami na kotiela ye elikya. Yango ezalaki nzela se moko ya kokoto na bokonzi. Tokoki koloba yango ezali fongola ya likolo. Bongo mateya ya apostolo ezalaki kokota o matoi ya bato pe ebimi. Likolo ya kolinga mobeko ya Mose po Nzambi Bayuda baye bazali na likoki ya kozwa bomo ya seko kaka bakitani ya Barama, Isaka pe Yakobo. Molongo ya 25 kino 27. Nazokoba na botangi. Tango bakabwani bayokani te, Polo abakisi bobele maloba maye. Maye elimo santu alobaka na bakoko babino na monoko mwa profeta Isaya, mazali masolo mpenza. Kende epai ya bato baekolo eye, pe loba na bango. Bokotia matoi, kasi boko tongolo tina te. Bokotala miso, kasi bokomono te. Pamba te mitema ya bato bae mikomi lokola mabanga. Bazipi matoi pe bakangi miso. Poete, miso mabango mamono te, matoi mabango mayoka te, mayele mabango matongolo tina te, bongo babongolo mitema te, pe nabikisa bango te. Misala mokapo ya 25 molongo ya 25 kino 27. Elimo santu alobaki na monoko ya Isaya. Pona koloba ete mikanda ekomami na Nzambe. Polo alobaki maloba ya lisakoli maye bikeke mwambe elobamaki. Maloba yango etangami mbala mwambe na molongo okati ya bondeko bwasika. Etangami mbala motoba okati ya sango elamu. Ezali makomi lia bondeko bwakala oyo etangami mingi o bondeko bwasika. Etangami po ya Bayuda ba mitema mabanga. Oeleko ya profeta Isaya, bato baboyaki kondima maloba ma Yesu Kristo. Bakangaki matoi. Molongo ya 27. Nazokoba na botangi. Boye ba malamu, Nzambe atindeli bapagano libiki lia ye, bango bakondima liango. Misala mokapa 27 molongo ya 27. Polo ateyaki nanu sango elamu ya Yesu Kristu na Bayuda. Baye bayambaki ye na mbala ya liboso Zambi mateya wa ye ekopesa bokaboli okati ya Bayuda. Apostolo akoteya bapagano baye bandimi maloba pe bayambi libiki. Uta Yesu kino Polo Bayuda bakangi miso yango bokonzi ya Nzambe efungwami po ya bapagano. Na suka lia buku oyo po na mbala ya suka mateya esango elamu epesamaki po ya bapagano. Kobanda Yerusaleme na Roma, na koleka o Palestine, na Azia pe o Greki, mingi okati ya Bayuda, baboyaki kondimela Yesu Kristo. Yango wana, sango ya libiki epesami na bapagano.
Na bongo mosala Yezu apesaki bapostolo ekokisamaki otango alobaki: kasi bokozwa nguya tango Elimo Santu akokitela bino, bongo bokozala banzeneneke bangai o Yerusaleme, o Yudea mobimba, o Samaria te na suka ya mokili. Misala mokapwa ya molongo ya mwambe. Uta Yerusaleme kino engumba mokondi ya mboka. Polo moto wakala oyo anyokolaki bakristo, moyuda wa molende pe mofarisayo o alingaka bonkoko, akokende kopanza sango elamu ya Yesu Kristo pe akobongisa eklezia na boyambi ya bapagano oyo obikeke bikoya bakobongwana po na Yesu Kristo. Molongo ya tuku misatu kino tuku misatu na moko. Nasilisi mokapo ya buku oyo ya misala. Mbula ibale mobimba Polo atikali kofanda ondako ya kofutela. Azalaki koyamba baebanso bayei kotala ye. Pe azalaki kosangela bokonzi bwa Nzambe pe kotea na molende mambima bokonzi Yesu Kristo. Moto moko te azalaki kopekisa ye. Misala mokapo tuku mbale na mwambe molongo tuku misatu kino tuku misatu na moko. Nakolanda bonkoko pe maye tutangi omolongo ya bondeko bwa sika eye Polo akomi. Luka atalisi na mibu mibale Polo azalaki na kimia. Na sima mikolo Neron akonyokolo bakristo o Roma. Mokomi lisolo wa Roma Tasite akomi ete bato mingi bayambi Kristo pe babomaki bango. Lisolo okati lia buku wa misala esili na suka lia mibu ya mibale pe esili malamu penza te po ete batalisi te ndenge nini esambiselo na kokata etumbu esalemaki. Likambo oyo ezali lokola suka ya bomoi ya elembo na kondima oyo abundi etumba elamu ya bomoi pe alongi montole na nkembo. Yango tokoki koloba tina ya kozanga kosilisa lisolo okati ya buku tango Polo azalaki kosala mosala. Zambi lisolo ya eklezia ya Yesu Kristu esili na yete. Elimo Santu akobaki na komimonisa uta mokolo ya Pentekote kino mokolo ya lelo. Na bongo bakangaki apostolo mbala ya mibale oetuka ya mai eje, Zambi bamemiye o boloko o Roma. Izalaki okati ya boloko wana apostolo akomaki mokanda wa ye ya suka. Solo suka ya lisolo lia buku ya misala esalemi otango ya molulu oyo batalisi okati ya makomi ya bondeko bwa sika oyo babengi tombwama ya eklezia. Otango ena Yesu Kristu akozonga po ya kotonga bokonzi te kasi po na kozwa baponami baye batie elikia na ye soki bazali na bomoi bakotombwama kasi soki bakufi bakosekwa pe bakokutana na mokonzi likolo. Otango wana mosala ya eklezia esili nanu te kasi ekokoba kino suka ya ntango. Yango mokomi moko wa bondeko bwa sika atalisi yango mbala isato na molongo oyo akomi. Botala maye alobi, soki boyoki lelo mongongo mwaye, bokomisa mitema mya bino bumabanga te. Ebrei mokapamine molongo ya sambo. Natangi, molongo nyonso moko kati ya molongo misato. Yango wana lokola Elimo Santu alobi, soko lelo boyoki mongongo mwa Nzambe, bozala mito makasi te lokola bosalaka tango botombokelaki ye o mokolo, bomekaki ye motema o eliki. Kuna bakoko babino batumolaki ngai pe bamekaki ngai motema. Ata bamonoki bikela bya ngai mibu tuku ine. Yango wana nayokelaki bango nkanda pe nalobaki, bakomi kosaka tango iso kino mitema. Baboyaki koyeba nzela ya ngai. Pe na nkanda nalapaki ndai. Mokolo moko te bakoyingela esika ya ngai ya bopemi. Bokeba,
bandeko okati ya bino moto moko te alakisa motema mabe mpo aboya koya mpe atika nzela wa bomoi. Eboyi mokapo ya misato molongwa asambo kino 12. Mateya oyo ezalaki maloba ya bokebisi. Yango wana mokomi alingi boyoka ye. Akotalisa na bayuda ya bikeke ya yambo. Soki nasimbami na elimo santu Yesu Kristo azali mwana wa Nzambe, nzela solo pe bomo ya seko nasengeli kolanda ye na lombango. Kasi soki naponi koboya mongongo wa Nzambe, nkanda pe etumbu wa mokonzi ekokitela ngai. Kasi nakolanda lokolo ya bakomi ya mikanda tuku motoba na motoba ya buku ya makomi esantu. Banso balobaki se bongo. Na ndenge alobelaki mwa likolo, na ndenge Nzambe alingi ngai, elobi te ete nakoleka te na esambiselo. Ezali kaka soki nayambi Yesu Kristo eye nakozwa bomoi ya seko. Po nakolakisa solo ya maloba nalobi, nazosilisa na kotanga molongo ya sango elamu na kolanda Santu Yohane. Nzambe akolingaka bato mingi penza. Yango wana apesi bango mwana se moko wa ye. Po ete moto nyonso ayambi ye abungama te, kasi azwa bomoi bwa seko. Moto ayambi mwana azali na bomoi bwa seko. Moto aboyi koyamba mwana akozwa bomoi te. Kanda ya Nzambe ekokwela ye seko. Yohane mokapa misato molongo ya 19 topumbwe molongo ya 31. Touti kolanda mokapo ya 24 molongo ya 19 kino molongo ya 3 na buku ya misala ya bantoma. Mokapo ya 24 molongo ya 19 kino 22 batalisi biso ete bokomi ya Apolo na mboka Roma afandi ye moko bobele na soda oyo azalaki kokengele ye. Na nsima ya mikolo misato abengi bakolo ya Bayuda. Tango basangani, Polo alobi na bango, bandeko, ata nasali bato ba ekolo ya biso mabe te pe naboyi mimeseno ya bankoko te, bakangi ngai o Yerusaleme pe bakabi ngai o maboko ma Baroma. Bango basambisi ngai pe balingaki kotika ngai po bazwi ngai na likambo lioko te likoki na etumbu ya liwa. Kasi awa Bayuda bayoki nasengelaki kosengete Kaizaro akata likambo lya ngai. Nzokande nazali na likanisi lioko lia kufunda bato ba ekolo ya ngai te. Bazongiseli ye biso awa tozwi ata mokanda moko te mouti o Yudea. Oyebisi biso sango ya yo. Oteya bandeko bayei awa moto moko te asangeli to asololi biso te likambo libe likweli yo. Na molongo ya 27 kino 27 eteni moye balakani po ya mokolo balingi kokutana pe bato baike bayei kotala Polo ondako esika afandi. Uto tongo te pokwa alimboleli bango mambima bokonzi bwa Nzambe pe bandama ye makomami omo beko pe obuku ya baprofeta atei bango na molende po ete bayamba Yesu. Tango bakabwani bayokani te, Polo abakisi bobele maloba maye elimu santu alobaka na bakoko babino na monoko mwa profeta Isaya mazali masolo penza. Kende epai ya bato ba ekolo eye pe loba na bango, bokotia matoi kasi bokotongolo ntina te, bokotala miso kasi bokomono te. Pamba te mitema ya bato baye
ekomi lokola mabanga. Basipi matoi mpe bakangi miso po ete miso mabango mamono te, matoi mabango mayoko te. Na molongo ya 24 kino 31, teni moye talisi biso ete Polo ali kokoba mpe alobi na bango: boyeba malamu, Nzambe atindeli bapagano libikili ya ye, bango bakondima liango. Mbula ibale mobimba, Polo atikali kofanda ondako ya kofutela. Azalaki koyamba bayebanso bayei kotala ye, pe azalaki kosangela bokondi bwa Nzambe pe koteya na molende mambima bokondi ya Yesu Kristo. Likambo oyo ezalaki lokola suka ya bomoi ya elombe na kondima oyo abundi etumba elamu ya bomoi pe alongi motolo ya kembo. Yango tokoki koloba tina ya kozanga kosilisa lisolo okati ya buku tango Polo azalaki kosala mosala. Solo ya suka ya lisolo ya buku ya misala esalami otango ya molulu oyo batalisi okati ya makomi ya bondeko bwa sika oyo babengi tombwama ya eklesia. Otango wana mosala ya eklesia esili nano te, kasi ekokoba kino suka ya ntango. Yango mokomi moko wa bondeko bwa sika talisi yango bala isato na molongo akomi: soko boyoki lelo mongongo moye, bokomisa mitema mabino mabanga te. Tala na bokuse maye touti kolanda mokolo mwalelo na mokapo ya 24 molongo ya 19 kino molongo ya 3 na buku ya misala ya bantoma. Na emission eye ekoyeba na kolanda, tokomona buku ya Samueli, mokapo ya yambu, molongo ya yambu kino 2. Tokomona lolenge lisolo ya bana Israel ezwaki eleko ya bikeke mingi epai wapi eteni ya bato bazalaki kotambwisama na mokonzi wa basoda oyo azalaki pe zuzi. Elingi koloba ete azalaki kosambisa pe kokata makambo ya bato. Buku ya bazuzi ya bakonzi pe ya Samuele ezali kolobela lisolo ya bana Israel baye bakokende omboka esusu. Likambo ya motuya o mikanda mibale oyo ezali kotala bokonzi ya Israel pe Samuel ezuzi oyo aponaki pe apakoli mafuta Saul na David bakonzi babale bayambo na koyebisa bango tina ya bokonzi. Bokonzi oyo alobelaki ezali libota eye Yawe apesaki elako na David. Ezali eleko ya solo oyo ebandi na lisolo wa bato na esika o mabele pe na Dawidi mokonzi ya bana Israel, kasi likolo ya kokweisama ya bato lisolo ya ekolo oyo ekosila. Buku wa Samueli ekotalisa makambo mibale. Ngambo moko kokweisama ya baye bazalaki kopesa mbeka epai na bana banganga Nzambe Eli, pe ngambo mosusu kokweisama ya mokonzi Saul. Yango Nzambe na bokonzi bwaye akotia Samueli na esika ya Eli, pe Dawidi na esika ya Sauli. Dawidi akosangisa libota 12 na sima akosilisa etumba uta bikeke wa Josue. Akolanda bituka nyonso eye Yawe asalaka elako na Abarama pe akobengana banguna ba ekolo wa ye. Lokola ndakisa etumba na Bafilisti ebanda uta kala otango wa mokonzi wa yambo Sauli. Na mokapo ya yambo na molongo ya yambo kino mwambe tokomono na tango wana ete ezalaki moto moko wa mboka Ramataim, moto wa Suf, ongomba ya Efraim, kombo ya ye Elkana, mwana wa Yeroam, nkoko wa Eliu, oyo toku abotaki, ye mwana wa Suf wa Efrata. Mobu na mobu, Elkana azalaki kotika mboka ya ye po ya kusambela Yawe wa bokasi bonso pe kobonzela ye miboma osilo esika bana babali babale baeli Ofni na
Pinekas bazalaki kosala mosala mwanganga Nzambe. Mokolo moko Elkana abondi libonza, ameseni kokabela biteni bya libonza na mwasi wa ye Penina pe na bana baye babali na basi. Azalaki kobakisela Ana eteni esusu. Nzambi apusi kolinga ye ata Yawe apesi ye bana te. Mbanda wa ye azalaki kotumola ye po ya koyokisa ye nkanda. Nzambi Yawe akangaki libumu ya ye. Na molongo ya libwa kino 12 tokomona lolenge Ana akei kosambela ondako ya Yawe. Nganga Nzambe Eli afandi okiti pene na ezibeli ya ndako ya Yawe. Na mawa manene omotema, Ana asembeli Yawe pe aleli mingi. Alakeli elako eye. Yawe wa mapinga, soko olingi otala mpasi ya mosaleli wa yo te. Mokolo Ana aumeli ko sambela Yawe, Eli azalaki kotala monoko mwa ye. Po ata azalaki koloba na monoko mwa ye, moyokani te. Eli akanisi te alangwi. Yango wana alobi, yo okolangwa te tango nini kende kolala. Kasi Ana azongisi, ezali bongo te mokonzi. Nameli vino to masanga makasi te. Na yei kobondela Yawe Nzambi, nayoki motema pasi. Batelemi na ta ntongo, bakei kokumisa Yawe. Na sima, bazongi omboka ya bango Rama. Elkana ayebani na mwasi wa ye Ana, pe Yawe andimeli ye. Ana azwizemi pe aboti mwana mobali, pesi ye kombo Samueli. Tala na bokuse mae, tokomona na emission eye ekoyeba kolanda. Tika ete Nzambe ayeba na kopambola baebanso balandi biso mokolo na lelo. Boboto kimia na nkolo eumela mabota mabino na kombo na Yesu Kristo. Bouti kolanda mabongisi na nzela ya Biblia. Moko ya malakisi ya Dr. Venant McGee, ya esika ya mosala tope ministere Through the Bible. Ebimiseli ya Transworld Radio. Pona koluka koyeba komela biso na esika oyo. Uvira, RDC, quartier Rombe, Zela Tope Avenue Mwenga, numéro 10 na misa Tope 13, okoki pe kozwa biso na nzela ya singa tope telefone, plus tukumi bale na mine, tukumi sato na libwa, tuku libwa na bisato, zomi na motoba, tuku mitano na moko, tuku sambo na misato. Komela biso pe na radio Sango Malamu, Kinshasa, RDC.